Affaire Ariachou, la famille, mbote na bino na bandeko bolandaka biso, mbote esika nyonso o bozali. Affaire Ariachou, ti sikoyo ezolekelanga pe ezokamusanga. Likambo bomoni mwana mwasi oyo aza pe zobate la famille tozoya tozo kondane ye tozoloba biso ba congolais tozalaka boye yango yo mutu azana na bomoi azole po mutu alekaka na bemission po eza mbala liboso te banda Ariachou abanda koya na dossier na ye na problème ya mama Olive lelo eza mbala liboso te na sur ayaka pe ayaka kaka tango mwana mwasi azoya kolela toluka to comprendre ye mabe ba dévoila kango mais le problème n'est que biso ba congolais tozaka tozoya tozobamba ye ka faute oui faute eze panda ye po azana ba contrat o ba signa kina mama Olive oyo ye alobite. Oui, là tokoza na raison mais totika mingi ko bamba mwana mwasi o mabanga po azazoba te ayebi eloko nini oye azoloba ayebi eloko nini o mama Olive asala ye epi ayebi eloko nini oyo balingaki basala na sima ya mbongo wana alobaka très bien abimisaka na ye makambo alobaka na ye très bien mais saka na vérité moko o akoka kobimisa te o akoka koloba te eza kaka contrat o basignaki c'était pour quelle raison libala o babalisaki ye contrat o ya signaki na mama Olive nde esika wana alobaka yango te bon toyebi te peut-être ye alukaki alanda mbongo basinesaki ye eloko moko oyo ye moko ayebaki mutuna makolo nango te toyebi te mais façon o biso toyaka na makambu tozoya nango kaka tozoko atake ye ayebi aza mwana mabe azobomba non mutu aye na problème na ye ayaka nango kaka na réseaux sociaux eza mbala liboso te ayaka kaka c'est que ça ne va pas tangu mwana mwasi azolelaka boye c'est que likambu eza c'est que likambu eza nazoyebisa bino vérité affaire Ariachou na mama Olive eza na likambu moko ya makasi eleka wana mais lelo toyebaka yango te yango bomoni akoma na dépression komona Ariachou ndenga akoma muke aye na réseaux sociaux muke aye koloba eza dépression esalaka ye akendaki libala cop mais ye moko akomisaki libala wana réalité akendaki libala cop ye moko ayebaki te kezala cop selon ba maloba na ye mais mobalo abalaki ye ayebaki kezalaki cop Ariachou cop nini o bosala na mama Olive ya $100,000. Moi je pense pas que likamba ba trompe nde balobaka likambo bakata ke ba trompe mama Olive azwaka ba trompe na ye o boye nde bayaka kolobo ba rein pardon o ba rein mama Olive azwaka ba rein na ye apesaka ba rein na ye pa ya mama Olive je pense pas que Ariachou ba aveglaka ye peut-être basalela ye moni eza mona ba vie na biso no tozara boye bakoki ko utiliser sans le savoir bazipiki yo mbongo Kaker masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali Kaker kondisa libumu pona libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na bapeau noir na elongi oyo babouton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende Kaker solution ozali na bokono diabète tension épilepsie cancer Kaker ezali wana pona bandeko nyonso benga Kaker okozala desite ozali na pota ya libumu otobengaka hémorroïde benga Kaker oumeli ozali kobota te na Kaker ata na 70 ans mwasi okosimba mwana kote etali bapapa Kaker nde
masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te mpo na bapapa benga INKker na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. INKker solution mpo na libela. INKker mwasi akokima yo te. INKker bokono nyonso ekosila. bakoki kozipika o mbongo basombi mayele na osa yo moko yeba basombi mayele no na nini basombi mayele no na mbongo. Ariashu namonaka ye innocent ngai nalobi ngai namonaka lokwa mwa mwasi oyo ayebaka te baitiliza ye nalandi ndeko na biso alobi ndeko moko alobi Ariashu ya koloba verite esika oyo voilà ese nalandi video ya ese alobi nani Ariashu ya koloba verite okendaki na mama Olive na ninyo na Dubai contrat nini bosinyaki na Dubai oyo boyokanaki soki eza na contrat moko Ariashu asignaka na mama Olive, je pense pas que Ariashu a signé pesa ba reine na ye et pas ya mama Olive, je pense pas. Peut-être ça na ba contrat na bango ba signaka wana. Mais bon dimelanga mwana mwasi o aza na makambu o elelisaka ye chaque jour. Yango bomonaka soka bandi koloba dossier ya mama Olive alela kaka maloba o Ariashu aloba pona mama Olive abandela kaka maloba wana abandela kaka donc soto landi bien enviaki et puis mutu moko na otikela bino video na ye bolanda na otikela bino ba video bolanda mutu moko te bato baopesa ye faute o Ariashu andimaki pona ni la famille na ba fille toza pena sincère bino ba fille bopesa Ariashu faute to boza la sincère ba elio mobali moko leki ya mwasa mokonza mboka abala yo ya yo koboya toza la pena sincère ba elio mobali moko ke leki ya mwasa mokonza mboka leki ya leki ya première dame abala yo est-ce que koboya est-ce que koboya alandaki intérêt alandaki libala akota na famille présidentielle Ariashu akendaki intérêt amonaki ke okota na famille présidentielle bana na ye bazala bakobenga tata mwasi bakobenga Olive Lembe tata mwasi amemamaki me bandeko na biso bakongole nde toyaka kokondane bandeko mosusu epesa anga na kanda akoza na faute me na momo azolelaka boluka boyeba eloko nini ekota ye na motema na place koya kobanda kolobaka kosalele ba live kokondanaka ye kosalele ba live kofingaka ye tozo riske lobi peka bobola libolamuki pe boye aza pete bozo riske na komo mona lokwa communauté mobimba tozo saleleka ba live aza mwana mabe Ariashu ndavandaki na mama Olive yenda yebi eloko nini elekelaki bango kuna tia yaka koloba boye azaka zoba ta yebi na ye nanga kokotele te bofinga na ba commentaire te mais na yoki pasi na ndeko mwasi tout le monde tozaka kokolobela tout le monde tozopeseka ba faute biso tout opeseka ba faute oui eza faute na ye akotaki na libala mo peut-être alandaki lelo toyaka koloba na baby mso nzamba épargnaki baby donjwa nzamba épargnaki baby donjwa po libala ezalaka nde ya baby donjwa me mobala sepelaka na ye te mama Olive amemaka nde baby donjwa donc peut-être nzamba épargnaki yango toloba bosambelaka na solo bosambelaka na solo soki ozosambela na solo nzamba koépargne o na bamabala moko ya yo te libala moko boye boyoka ebala na me libala wana eza nango cope do libala ya cope bayeli yo libala cope to nzamba épargne baby donjwa na libala cope oyo me Ariashu amikotisaki eza pasi mpe mawala famille na otikela bino tolanda na ba video oyo na otiela bino me bandeko na biso bakongola en tout cas
boti kobamba pe mwa mwasi o mabanga bokwa tokolala ka boye toperdre ye ka lokwa baje tokoperdre ye lokwa baje po esika basinyaki contrat na mama Olive nanga na bino tozalaki te ye nde ayebi eloko nini oyo ye areklamaka ye nde ayebi kaka ye na mama Olive nde bayebi eloko nini oyo eleka bango mibale nde baoyela biso verité eloko eleka donc nga na yo toyebi te eloko nini eleka eza pasi pe mawa tolanda naotiki ya bino bavideo tolanda makasa oloba mingi eza te toyoki mpe kuna ndeko ya mama Olive ayaki susu alobi Ariashu mawa mwa mwasi apesa nga mawa libala moko akendaka ya badepression libala moko koloba libala mawa mpenza la famille fo osambelaka ntango ozobondela nzambe akoepargne na bamabala moko ya yo te ifo kosambelaka bino bomonaka mama Olive azoya wana nabalisa ye nasala intérêt nini oyo mama Olive azalaki nango mama Olive ayebi yo te ndeko na yo te yaya na yo te boyebani même pas me ntango andimi anabalisa yo intérêt nini oyo mama Olive fala azwa epai ya Ariashu eza pasi tolanda. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Nalingi un peu na ya ko éclaircir mon makambo susu bato bazoloba loba siringa na yo kebele par rapport ya témoignage na nga na PC. Déjà premièrement na ko loba ba congolais s'il vous plaît. Na témoignage na nga na sali pa mi gagner ma na émission na tikali jamais ko manquer maman respect oiza maman Olive. Na fingi était na lobby ma bête na lobby juste vérité. Oyo biso na bango to yebi ke na kosi le côté. Donc, bon, arrêtez que le bakengai na manqué maman respect. Na koki ko sala ngote. Botika ko le bakenga ba footinga mbongo pona ya ko salir maman. Muto footinga mbongo te. Na pesi juste témoignage ya makambo nga na viva na mariage o nazalaki na yango. S'il vous plaît. Na ngai na bakselo komoko. Au moins na photo na tiena se. Na photo toza 3 personnes. O tovandi tozanga na mama Zenaba. Mama Zenaba aza mama leki ya Mike propre. Donc leki ya mama ya ba Mike propre. Mama Zenaba. Mama Zenaba aza mwasi ya oncle Bigas. O nazoloba ke muto ayebisaka nga keza mariage te eza cop. Bayaka na cop wana na maboko na ye. Il faut ye azwa 20,000. Eza mobali na ye. Oncle Bigas. Ya mama leki ya Mike. Oyo aza na sima nanga kombo na ye tantine Ladine, mama Bernadette. Ye aza leki ya mama Olive. Donc ye mutu aza mwasi ya papa Dido. Ndenge papa Dido a expliqué kinga o na oloba ke ngai papa Dido muta confirmanga. Nazo lobaka clair nazo tanga ba kombo na bango. Papa Dido muta confirmanga ke ezala mariage te ezala ki couple. E utaki na munoko mwasi na ye ayebisi ye ke mama muta bengi ye alukela ye ba garçon 5 babala ba comédien. Na wana papa Dido ake koluka oncle Bigas oyo aza mobali ya tantine Mike oyo mama Zenaba limbisanga oza pe na problème te ozayi mama malompo nanga eza juste que naza photo mbali note yango na ti photo na yo aza mama moko malamu makasi. Donc mobali ya mama Zenaba nde akenda koluka Mike nde na expliquaki ke azaki marié atiki mwasi na bana nde na lobaki. Donc balingi ba continuer émission boko tala pa mige nga juste na éclaircir place wana pardon. Donc ngai mam nazo loba nazo inventé te na créer te eza makambo oyo ewuti na mibali ya batu o mibali ya mama Bernadette oaza leki ya mama Olive na ya oncle Bigas oaza mobali ya tantine Zenaba oaza oncle ya Mike. Natikali ko fondé likambo te ba futinga mbongo te mutu pa ko futanga mbongo pona salaire mama Olive azati. Na pesi témoignage ya makambo nanga parce que mama Bernadette mutayebisa ki mobali na yeke mama tindi baluka ba ko futa mbongo eza cop nde mobali na ya confirma kinga
place mosusu oyo nazoloba ke na banda kolala banzala na banda kolia te naosala ba 3 jours nazolala na loso mafuta mbila nazolala na lipa ya mosusu na mai na souffrir boye na bana nanga bazozanga miliki na pesi exemple mama Bernadette aza awa aolanda nga mpo na tie ye mpenza mpo bato batindela ye jour mosusu nzaleleka yanga makasi nabengi mama na Congo mama Oliver nabi mama naokoka susu te mobali bobalisanga asalaka te naolala na baloso nazo bana baza ata na miliki ya omela te nazalaka na zemi ya monene na Olive bébé ya 6 mois 7 mois na zemi nzaleleki mama nazokoka te ayebisinga problème eza te nazotindela moto ayortikela mbongo na ndako tosepeli naozela nazwa mbongo natia ata provision mwasi azemi nazala ata na eloko kolia atinda mama Bernadette oyo aza na nsima na nga baya na papa Dido Mike témoin mama Bernadette ayelanga 2 soso 4 sacons baloso bouteille ya huile ya 1 litre et demi na 4 matungulu même pas 1 euro alors que nga nasengaki mbongo mpona miliki ya bana bongo mona ke makambo nazoloba nazokosa te boke kotuna ye azaka na restaurant na Liège oyo aza mama leki ya Mike asambelaka na église de réveil botuna ye makambo nyonso rien na lobby est-ce que akosi to alobi vérité ke yaya na yo amema ye na ndako anganga te ke bamemaka ye na hôpital te mpo bakomise moto alibuma ke makambo nyonso na lobi so na kosi batémoin nanga mibale bango yeyo baza oyo aza na nsima nanga na oyo aza liboso nanga naza na intérêt te ya kosela mama Olive makambo nakotikalaka komankaka mama Olive respect ata mokolo moko te na vie nanga na oloba makambo ezalaka kopa mbongo bauto obenganga mama Bernadette asola na moto nakoka nde obomba bakombo te mais ayebi moto asololi na ye oyo ayebisi mwana akokita biso mokoni na mongongo nga naliaka 10 000 ya pamba na 10 000 wana nazokoka te mwana avandi nga na mongongo mwana akokitanga ndenge ni funa sala ndeni po mwana akitanga mama Bernadette wani luko osala te omwende na vandi na mongongo na avandaka wana na okitana nga te na sala bino eloko te na pesa bino ka confiance nga na ndimaka te ke makambo ekokomelanga yoka mawa monanga lokwa mwana na obota lisi makambo ekomelinga je pense soki ezaki ekomela ebana na bino ke mama Mike azaki bokilo na bino asali bana na bino makambo bino botika salanga mais ero mama wana zala na prison menga bu permeta anyo kolanga basalanga o basalanga na loba eloko te bato balobi po ani na boma libala te na sala eboy te ma Bernadette yebi combien de fois na ndo boma libala ya suka o mama Olive tindanga na yo sola na ona pesa ba raison oyo Mike azoloba nanga pourquoi nazoboma oyo nazoyebisa bango pourquoi nazoboma libala na ya kosola no na yebisi mama Bernadette nazoboma libala pona boy mobala lingi kosala te alingaka nga te to sololaka na pasi makamyo so na lobano olobana ngani lobi mama lobi na yebisa yo si tozwi mobali mosusu yo fo balaka na maboko na biso yo ko bala na esika moko te kaka fo na pa na biso tozwi mobali mosusu tozo organiser déjà mariage pona to balisa yo oke Mike akende wana pe na kosi pona bato bazolo ke pourquoi na kimaka te ba menace nyonso na bandozwa na kosi natikali okosa te prevane boto na po ani abalaki te nga na balaki na boye na bango na balaki so li bala na nga ekufaki na Blaise auteur ya okabona na nga na Blaise eza mama Bernadette obozo mona na sima na nga akenda ozwa mwasi ya Blaise akomisa ye camarade na ye bakomi o voyager ne ba Dubai bakomi okene partout mwasi ya Blaise akomi otinda bana na ye ba yo boma bana na nga na kati ya ndako wana eza sujet mosusu yango omona libala na nga na Blaise ekufa na Emilia Blaise po bango bazala na kimia je pense que mama Bernadette obengana mwasi ya Blaise pembe na fa kotika ye na yebisaka ye Dorcas ba ozo ba manipuler yo poka basanga mabe nga na obo ya Blaise omona ba obwaka yo je pense que bobwaka ye bozala rane susu te naza makambo na bino ebele me ngasi na loba na limbisa na nga bino bova na kwena bino nga na va na kwena nga bato baliaka na restaurant na yo batu na yo vérité makambo ya chose oloba est-ce que kosi na kosi te nga na koki jamais kokosi na mama Olive makambo na bolamu asalanga jamais
nakoki jamais koloba mabe ya maman to na créer les histoires to na zo mbongo mo quelque part pona ya ofinga mama jamais na besi témoignage na beti makambo elekelanga na vie nakosi eloko te ngana balaka na ngana Blaise na ngana tiki makambo na bino na bosa na inyoso ya bino pourquoi yo mama Bernadette que na koluka moi c'est Blaise bo komine ba pire o mata Dubai na ye ti mwana mwasi wana komi otinda bana ne ba boma bana na ngana kati ya ndako tinga na ke imilie binyoso wana binoti poso botika ngana Blaise ngana yaka souffert binote mais bino encore boza simana nga bolo binga na ko balaka mobali musute nga fona bala na famille na bino yango na ko gama mokilie yoka na boyi na ngai bo bima na vie na nga botika ngana zaka na nyongo na binote ni ya butu ni ya moi mama Bernadette na ebiso na boyi bo libérer ngai na lingité par le nom puissant de Jésus-Christ nazo senga libération pende nazawa no monika ni na vanzi yo na kingo mama nako kitaka yote 10,000 wano lie maya misu nanga ekita tina bana na yo woni 10,000 ana yo lie ka 10,000 ya pamba na 10,000 wana bana no babanda kolela santé na yo ningana okozalaka na kimia te na mutu ya nani obo banda ko ba 10,000 ba 3,000 ba 2,000 na mutu ya mwana muninga mama muninga mema zemi na ya boti mwana na ye to ya mona clair bolelisi nga mingi bonyoko linga mingi na lingi te botika vinanga na boy Peuple congolais, bonjour, bonsoir par rapport à Herbe Okuta na émission Nangai, Yabinon de Koriko Jenny, Tiamuna, votre compatriote. Nalandi ndenge bino kolanda ki émission ya Arashu asalaki nande konangai Mikenyema. Na bandi ko la émission là du début à la fin ndambu mot par mot lettre par lettre na noté ba point et belé ya lukuta. Na noté ba point belé ya lukuta ya mbui. Kaka po RSA mukie ndeko na biso leki na biso Arashu amemi biso ambato akosi biso amburie biso bande bandeliti suka nango alobi pe lokote. Soit disait ko lo ba vérité pas lobi te. Azalaki pe liboso ya Mikenyema pe ba question ezate ya kotuna Arashu. Arashu apesi ba point de repère ebele mais Mikenyema ba question ezate. A raté ba occasion belé ya kwa mutu ba pesi ba passe mais o raté ba action pona ko chabi pona ko marquer bi. Arashu ya liboso ezalaki cop. Cop yo ba yelaki ba yaki nango po ba bala yo. Sikoyo mutu to azo ko se rappeler bien que santé à maman Olive et la sous malamu te ba photo ezali funda. Ezomona ke mutu azana problème na santé na ye. Yo ba yo cop ba bala yo. Yo mo reposo yo kana matoi na yo eza cop boina bonengo yo mo rezo ba na histoire na yo. Mais na cop ango boye na kin maman Olive alobi o ndeko na alaki so ke non leki na ngabo na boye makamoto libala ngam na kosala membonga libala ya dot yo mo ko pesa. Siko koma leki ya maman Olive ata yo mo koma leki ya maman Olive alba nona na mbongo te Olive sanga 6,000. Yo jongo wapi yo mo bola mutu baye ko bala. Allez, olobi peke non ozwa 6,000 au défi ça y yo 6,000 a racho so kango wapi po défi ça y. Mais ngana yebi tango bokutana kana maman Olive comme aza mukonzi biso tuto kutana na bakonzi. Tango bozo kabwana na aza sûr que maman Olive akabela kayo. Donc mbongo yo pesa ki mobali wana fait la ka mbongo bakabela ko pa maman Olive mais olobi yango bien te. Mais ngana pozo question na pesa Mikenyema. Est-ce que tango ya yaka po bala yo babu sala ka examen parce que bako ya na lukuta ke no te moni to bala na pote ba état de santé tout ça na examen et cause la to sala ka examen ezali po ba ye ba état de santé na yo soki o cause la groupe moko na maman Olive pona ndenge bako longolelo ba rien mais yo lokolo ye ba kité peut-être point d'interrogation on répondait que Mikenyema tuna ko pe question ngote. Deuxièmement maman Olive a ko yebisa yo ke lukela ngai 5 batu na bali sabango. Peut-être ta moso ba ko mona ke yo eza moi genre. Siko 5 batu wana bo pesa biso suite na bango te suka ndenge ni ezala ndenge ni po yo muto lukaki bango. Mais jour ya suka libala maman Olive bimisa 100,000 pesa mobile na yo mobile na lobiote akrome mangote parce que ya ko koleka na ngote maman Olive aoya na mikili maman Olive memela embongo. Mwana poto o avana na poto ba pese 100,000 yango zwa alo ba ke simba ngoti ezalaki je o ba beta ya beta kiyo azonga kana sima po azwa 100,000. Ale yo sikoyo ba famille ya mobali ebimi ba komosenga yo mbongo ba lobi te ezalaki cop faut pesa biso sikoyo yo ba kosenga mbongo par rapport à quoi
Pour à quoi pena ba ko sengo mbongo? Bazo sengo mbongo parce que yo yebaki qu'il faut payer sa bango mbongo parce que mbongo bandoko senga yo il fait ça na 5 personnes yo luka ki po comprendre ki cop. Sikoyo yo lobi basala opération ba rente mais ndenge nini yo mutobela ka ba rente et comment ki susu ba rena kati donc nyo sona ba zone d'ombre. Donc arrachou oyo beti li solo moko soi-disant oye faut défouler olo ba vérité mais bande bandeti suko lobi vérité mokoti. Olobi mamo livre asengaki yo pardon mais pour limbisa ye il faut loba mais na suka na ngope olimbisi ete kuto lakele susu mabe lobi bana na ye babimaka makila bango pe bakomona siko ye ko sala émission ngo pona nini. Si comme mobali yo na famille na ye ba sécresté yo ba tiki yo mutakala ba maltraité yo mais au porter bango plaintité lokoti pona ni au porter bango plaintité. Oye na poto awa bozana mobali mbala memio na Paris. Okomia wa suite ya sangwaleki na yo et sali ko se retrouver na hôpital. Mobali na ya pesi faux rapport na ba docteur soit disant yo mutali boma soit disant boye o se retrouver ti na hôpital batama boma ba betio batonga oye ko bebi sa vie na yo ba nino bima po porta pe plainte te. Alors yo même na ba bateau ko sa biso mobali ngo pete lola zali kaka na poto et puis maman mobali yango ba nyokola yo ba zape kaka na mboko yo arachi to ba na mikete. Webi pour la nyoko porter ngo plainte te parce que yo posa di nombre na kati ba cop oyo bo sala ba congolais mabe bo bebi sa ba via ba congolais yo posa na kati. Olobi awa maman livre asala ka mabete maboma yo. Webi lo ko no lobi sa matate aboma yo. Siko bomona nini éclaircir yango te mikede mape akoyi pe kotuna yo pe ba question te abomona nini eloko nini wana boma yo oyo yebisi te bande bandi suko yebisi biso yango te aboma yo na nini. Mais maman livre wana muta pesa yo pango yo teka na ba plus de ba $100,000 et puis a kabela ba mbonga memi yo pe na poto et puis a foutela yo hôpital 50,000 nyonso wana na kati wana maman livre intérêt na ye na kati olobité et pourtant ils allaient qui cop plutôt la kana intérêt siko intérêt ngo po yebisi biso te otiki biso kata ndengwana o embrouiller biso embrouiller ko la bana mikie siko pona nini nyonso wana parce que yebi ke na kati makambo wana soko porter plainte na yo ba ko kanga yo parce que tango juge a revendre sabino akosambi sabino ba secret ko bima yo pour kangama yango wana uzuku ya ba sushi zo matayo to ebite ba sala di nini ba pesa maladi mona nzoto oyo zoko koloba te ba sala eloko nini na kati nzoto oyo zoko koloba te mamo livre ya ko sengo pardon soko intérêt na ye na kati nini donc balisa kanika ka bat te leki to ba mbiaka to amikolo. Beaucoup yaka kombrouiller biso ba congolais to vena biso nie bu yaka kombrouiller biso na makamna bina mabe bo sali mais awa yo ko loba ke non yo ko luka kimia mengana ko yebisa yo bando sale mission oyo zangi kimia po yo ko luka kimia te mayo ko tumbo la puta parce que soko soki oko funda bango te po yo sambelaka yo ko leka na mission pourquoi pour muto asambela ko tike leki. Siko comment yo kolakela mutu mabe oyo zana ba bien na eti lelo parce que jusqu'aujourd'hui ozo posséder ba bien maman livre a pesa yo mais ok mutu soko lingio lo ba zongi sana biloko na tout kaba biloko na tout nyonso zongi ça comme ça siko o plaider cause na to kana ye panzambe mais tant que zana biloko na nzoto na yo cause ils a sans effet parce que o participe pas na mabe ensemble na bango bino boza mitema mabe bosali ba congolais mabe belé bana moko boklo koso mbongo donc bo bebisi ba congolais belé bozoko donc au moins ndengo zana oza détenteur ba secret belé kaka po migenie mazanga ba question tuna yo fallait za ngana poser yo na coinso pe na contre mire ozoko mabiso a bateau bande bandi suka o mourir biso aussi le temps o yebi que ça dit cop ezama ka intérêt maman livre na kati ezaki nini yo yebi yango molobiti parce que ba zone d'ombre eza ebelé arachou bano bokenda musika boa mitema makasi bozo vivre ma belle mais vous allez payer ça vous allez payer ça pour nous kosa ba mikolo boye ba congolais ba vani na bango ya kosa bango olingo se racheter obi maloka net yo muta malamu yo victime te arraché aux victime te nga vraiment na landi yo bien à la lettre pour na mettre na landi yo bien à la lettre oyebi makambo ebele bosala ya mabe ozo regretter parce que yo pe ba treza yo pe ba lela yo pe ba scroka yo mais yo pose croquer ba ensemble na bango donc bobalu na ba poto moko
Au moins, tant que détenteur à secret belé, ba olinga ba éliminer yo. Soki mobali na yo, papa bana na yo, a cause la ki yo makambo, a pesa ki faux rapport kuna, parce que ba koma ki na po ba éliminer yo, parce que ba moni ko za l'estine, comme pesa bongo, tant que cop na mutu mo za tchakou, aza posé ta za cité, beaucoup profiter de l'occasion tout bo le kaye. Yanga no moni a pesa ki ba rapport à mabe, mais yo vandi vini ngo bo porter plainte te arachou. Vous sali mabe belé. Oyebi, ozana ba vérité, oyo lobi te, parce que oyaki oyo ba vérité ko oza à l'aise. O lobi vérité te, o bombi, o lobi vérité te. Bande bandi suka, o lobi vérité moko te ngana noté apoka ka temps et senga fala ça live pena bona vandi, n'explique ngo bien. On a sali ka flash. Soki bolingi pena live to sola, boko manase ba commentaire, bo senga live na kopcha jour to sola ngo pena la lettre, n'explique ngo pena en détail. Bozabana mabe. Bozaba na lande mission on David Talangabi ah ba tu dois mettre toi de belé et puis na mona yo awa bokilo mamo livre zo sepelo konta ba mbongo na ba video ya kala nzoko zala kino na ba problème ba na mabe le rôle ka bozaka ba simona ba kaba bo bomi ba tu bosali ba congolais ma bébélé bino vous allez payer, vous allez vraiment payer bozaba na mabe trompaka biso be pona nini poka migenya bazanga ba question retourna soki o Ariashu ayaka oloba na biso eyalaka vérité te yenda yebi vérité soki amikotisaki na complot moko ya mabe pona koutilize batu pona koelimine batu ye moko ayebi o nzamba ofuta ye na vie bolukaka te kobala mobali moko pona intérêt soki Ariashu andimaki proposition ya Mike ezaki pona intérêt Ariashu azalaki na mayele te ya komituna pona nini mama Olive apona kaka ye na ba comédien nyonso pona nini baponaki kaka ye epi pona nini mama Olive azwaka likanisi abanda kobalisaka ba comédien na intérêt nini. Mama Olive récompensaka Ariashu na lupangu o asombelaka ye. Asombelaka yango pourquoi? Et puis Mike aza camarade ya Mama Olive te, famille te. Pona nini kaka babalisaki ye. Ariashu ngana comprenaka ona okela ko mawa na dossier oyo. Namona ko ndengo yaka kolela na dossier o ndengo yaka ko. En tout cas ngai na yokela ko mawa na milobaka mwasi oyo eza na likao moko esalama o etika ye na dépression ya vie mobimba mais soki obombaka no vérité yo kaka yondo yebi mais ya koloba ke na video oyo tolandi ya liboso ya koloba ke baloba na yo okoki kobala mobali mususu te bango moko kaka il faut babalisa yo. Dans d'autres part yo po koyeba te mais basinye saka yo eloko moko na kozanga koyeba boza famille te na Mama Olive bapesaki yo libala ya cop esimba te okena osali vi na yo mais ya koloba ke bango kaka nde baza na droit ya kobalisa yo donc en dehors na bango yo koki kobala te bango nde baza na droit ya kobalisa yo bango nde baza na droit ya kolukelo mobali il faut oyeba eloko nini oyo eleka so tobi tokenda likambo ba trompe oloba ke basala opération moko te batobolaka o kaka na kati ya nzoto ndenge yo moko olobaki e na likambo ba rein pardon nga na kangami na ba trompe weni na likambo ba rein voilà basala opération moko te basalaka opération te batobolaka oka na kati yo moko lobi yango ke basalaka opération te balongolaka yo ba rein na yo te mais yaya yeba ke eza na likambo moko eza na kati soki yo moko ozobimisa vérité te c'est que yo po yebi te bautiliza yo po dossier Ariashu soko sila mese sila kala nga na kamwaka dossier onde silaka te na kamwaka ngo eza dossier ya lelo te esali bane
affaire Ariashu esali ba année eza likambo ya lelo te. Baby ezaki ka boya na mama Olivier, baby aboya na ye, baby bakenda koningisa mwana batu mutu. Tala lelo Ariashu atikala na problème vi na ye mobimba. Yaya luko bima na dossier oyo soki te na bana na yo boza na problème na vie na yo moko kaka te me na bana na yo eza pasi pe mawa. Biso totala bino kaka tozoyeba te intérêt nini o mama Olive azalaki nango epa na yo. Mobala ye babalisa ye yo mobala aza na mbongo te yo moko defisi mobali $6,000 po abala yo. Mokili matata, la famille bo s'abonner s'il vous plaît. Mokili matata. Yango na vie ba fille botika ko envier. Botika na bino ko envier, vie eza matata. Na vie botika ko envier. Libala Ariashu ba comédien ebele ba envier kango Ba comédien ebele ba envier libala Ariashu abali, Ariashu. Misusu kutu faleza nango nga azwi chance. Me bomoni libala bo enviaka. Lelo bino bo ana kimia motema. Me Ariashu atikala ozana kimia te vina e. Na azwa kimia te. Nanu azwa kimia te azaka aboye ya vina e. Kaka aboye. Likamba mama Olive ezaka ate sili. Likama mama Olive ate sili na réseaux sociaux. Bolala bolamuki kabwe ezongi susu. Ate za lisute. Bolala bolamuki kabwe ezongi lisusu. Bolali bolamuki kabwe ezongi lisusu. Mais eza pasi. Courage Ariane. Courage Ariashu. Courage. Eze loko moko yomoko mikota ki na erreur. Tozana choate beaucoup de courage. Merci la famille. Au s'abonner, au commenter, au liker, partager na Facebook, na WhatsApp. Merci beaucoup. Et melenga vidéo nzamba pambola bino bye.